déjà on dit quoi ça batou place on va tourner film ya major solo solo Belvi on a combattu yo zaki mon gamba yo c'est la ba so tableau boy ba coacher yo ba diriger yo siko comment yo lobake nga na yebaki papa le mutu amema Belvi na groupe sim eza problème te siko ndenge sikoyo olobeli bongo que papa le mutu amema Belvi na groupe simba siko il fallait Belvi asala nini po yo ondima ke mutu oyo asali boy po mutu amemaka na groupe artiste mais batu bayene eloko wana eza banani eza ba tendresse bazuma bayagola ba miss lolo otiki artiste soki mpo na yo monaka Belvi na sila baka na problème mo boye il faut yo ya kofingela sila Belvi finga Belvi mais bokoma ti na niveau ya kofinga na babiso batu tolobelaka bandeko yango eza mpe na bandeko na biso mosusu bakoka te bareponda bino bafinga bino mais tel que moi je suis na waya lakisaka ke tala oh tendresse nazaka na ye ngam na pesa opportunité na vie ngam na lakisa ye nde bakena na western ba remplissaka papier po na Bijou la reine a s'annonça que na commis porte-parole privé et personnel ya Belvi. Bijou la reine a zaki actrice abandé ko jouer. Tango andimaki ki porte-parole c'est ka santaki ki ko jouer za lisu comme moins. Parce que so otali bano ba jouer lelo. Na bandeko ba jouer lelo ba na performance à makasi. Bandeko belé ya mikolo bozo ko la TV ba tchaka bisoté. Bo répétaka te bo s'inspira appel souté. Tel que battu le roi Bijou la reine. Je l'ai dit en face. Oyo azo bima le roi Bijou la reine émission. Après ça artiste si la preuve année comment on a que comment on est choqué si la tilelo. Bijou la reine a fouka man émission. Mais si la zone c'est la réponse ni. Na kati ya théâtre a joué zone c'est la réponse. Au monde que et ça la bilo comme tout ça là o comme na ligne moko boye zone rouge mutako ko limbiso lisouté. Mais ce que taliba ibutu malgré na ebité so ba checker na filmer. Mais au monde que si la réponda ibutu te. So courage on va na kiti pour le baketo saka na makamba ko loba. Okoloba nini? Bijou la reine ngana to ke matanga ya madame Belvi a Koufeli ba matanga. Bijou la reine oso mona na matanga ba pesa ba tu frais de régie Belvi ka mabe. Babiso mto yamba une émission. To babimisela ka e bavar. Nenga pesa ser na biso combo et puis ser le lo boya pardon na ye. Oh toi comment on salo eza Sony. Moi c'est mbinga boya pembe boy. O sengi pardon, o fukami. Et puis o sali lisumu, o fukameli. Muto amokili. Mais oh bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Papa Koulouta, famille Bota, Kokoba Warrior. Merci beaucoup, Nabino Tout, Bozolanda Bisso à travers le monde. Merci beaucoup, Nabino Tout, Boyaka, toujours pour la Maïtosa et la Rabino, actualité musicale, politique et surtout théâtre. Oh, tu as conseillé la Bino, on a Sabino, na Vision plus télévision. Bon, mais ça n'a Bisso, n'a pas analyse, Toko Yambela Bino, artiste et comédien. Ah, on a Vision plus télévision. Tant vidéo comme Elio, Panza yango, partagez et que ça la bien tindela moninga. Merci beaucoup Nabino tout pour ça na Vision plus TV RDC. Vision plus TV RDC et la chaîne Nabino pour continuer toujours qu'on s'abonner, qu'on aimer, qu'on partager ma vidéo. Merci beaucoup na première dame ma chaîne Oyo Bela Dinganga la patronne Bambote Ebele. Merci beaucoup na maman pasteur Titi la source. Pourquoi pas Anana Luko Jimuluba de Lix Otali moi Sokumi Sinzambe. Nana Luko Jimuluba de Lix. Merci beaucoup na maître Serge Lukemba. Oni Britannique Koyate, maître Serge Lukemba, Oni Britannique Koyate. Voilà. Merci beaucoup. Naba vrai nyonso, il y a Vision plus télévision. Alors merci beaucoup naba famille bota nyonso oboza de partout. O pe bozo ko tala ka biso awa po papa kulutu na bino na ebisa ki bino botala ka pe awa na pana nga pe kuna botala ka awa pe botala ka parce que ezali chaîne oyo et pe si pe opportunité to lobela ka makambuya notre Poutine, notre
scénariste, notre productrice Ekitira Musuni, oyo lelo akosala makambu na mokili ekomonana qui est Madame Belleville, Poutine de l'écriture, Mama Koma Koma. Voilà. Et merci beaucoup na ba famille bota nyonso ba base nyonso famille bota lelo na banda na Belgique, Mamita Dina de Belgique, famille bota toujours, sans oublier base ya Londres, na moni Mama José Lusadisu, la maman chérie à moi si, maman Claudine Bokato, la maman Aminata Tulomba, il y a Sylvine Jolie. Il y a Sylvine Jolie. Donc, famille Bota, maman Célestine Mabilo depuis États-Unis, Bambote no ebele, peselanga ba petit Bambote ebele, maman Célestine Mabilo. Sans oublier Alino Soba, couple bio, na Matina. Maline Alino Soba, ya Matina, couple bio depuis États-Unis, Moutunangai. Et à Kurumpemba, Kurudimba, Alino Soba. Merci beaucoup. Na maman Fifi Makuta depuis États-Unis, Sernanga. Maman Fifi Makuta depuis États-Unis, maman Brigitte Nkoufi, maman Annie Bassiper, ma famille Bota Nyonso, base à France, base à France, base à Suède, base à Irlande, base à Belgique, base à Nairobi, na Kenya, base à Congo Brazzaville, Oyo déjà. Bomoni bino moko anniversaire oyo tofetaki na showbiz anniversaire munene oyo esalamaka na showbiz oyo Madame Belleville na bandeko na ye basalaki spectacle haute en couleur spectacle lelo oyo etika devoir na bandeko ebele oyo bazo ya kosambrie na makambo ya théâtre organisé eloko ya boye oyo Madame Belleville organisaka esalaka sukaina alors bomoni déjà na Brazzaville pe base ya Brazzaville bandeko na biso ba communicateur bakitaki na Congo Brazzaville pona kotalisa bino ndenge nini ya kosalela artiste na bango surprise ya kosalela artiste na bango ndenge bozomona awa na Congo Brazzaville ba pano etelemi pourquoi pas topanza sango partout donc ezosala kitoko sukaina elenge owapi parce que Madame Belleville azawana pona koteya batu na cinéma pona kolakisa batu mabe ozosala tale kokomelo boye bolamu ozosala ekokomelo boye ndenge nalobaka chaque fois biti ya cinéma eza na apport na mboka cinéma peut faire contribuer na avancement mboka soki cinéma bakomi kolakisa batu kofinga kokatela batu mangala mabe et puis esili nango mpe kaka bongo sor mo mpe komeli mutu yango te lobi lisusu aye kaka bongo en tout cas wana eza pena bacinéma te eza babiloko moko ya pata kuna ya foin oyo tokoki kokompare yango lelo te na ser na biso Madame Belleville azali kosala voilà bomoni bapano na Congo Brazzaville et puis bana Brazzaville bientôt je serai là avec vous tozoyaka mission de service il y a moi une semaine moko boye po topanza toujours sango ya surtout nga nalobaka na lobelaka Madame Belleville na lobelaka Fally Ipupa donc ntango nazobima boyebake na kopanza na ngaka sango ya Fally Ipupa na kopanza pe sango ya Madame Belleville oyo lelo azosala musala baza ba artiste o na nenga mabete bondimaka ba opinion bato na sangisi pe makamba Fally awa na makambo ya Madame Belleville mais na musique c'est Fally na théâtre c'est Belleville soko boy fiba liso na débat nyonso entre Cristiano na Messi moko ka leka Cristiano na Messi moko leka kaka entre Sila pe na Belleville moko ka oleka tozoba na mbongo te tozoba na bilamba te toloba na matalana te toloba na ba œuvre na ba film donc c'est ça bozomona ba panneau na Congo Brazzaville oyo bandeko na biso ba communicateur bandeko oyo ba tondima o bandima ko travailler na artiste oyo lelo azosa la fierté ya République démocratique du Congo donc ba panneau etelemi na Brazzaville boye bake bozana artiste na bino oyo azosala pe fierté ya Afrique oyo lelo azana trophée ya Zikomo meilleur scénariste Afrique centrale biso tozana pays francophone Brazzaville pesa na pays francophone même ba Cameroun ba Sénégal comment on appelle ba Gabon ba Côte d'Ivoire donc cela veut dire Belleville lelo azaya ba africain nyonso ndenge bomoni ba panneau matina Congo Brazzaville boy rien n'empêche lobi bomona Gabon lobi bomona Sénégal lobi bomona Côte d'Ivoire lobi bomona Bénin bomona mona ba pays Afrique pourquoi pas pe na ba province na biso
parce que na kini a déjà bomonaka surprise de salamaka bomonaka ngo donc c'est madame Belleville lelo asala ba fan oyo baza organisé eza cadeau ya ba fan o basali na Congo Brazzaville boy. Alors film na biso Skinny tolanda film na biso Skinny et osala bien quand on est solo ba madame Belleville c'est l'excellence asara musala ne bien azoteya batu botala film o ndenge ezoteya penza botala film oyo ndenge ezoteya batu Skinny botala makamu tegra azosala tegra na dacosta ekosuka ndenge nini botala bino moko Skinny suka na filme eza na conseil mutu na mutu akozwa part na ye mutu na mutu akozwa sort na ye selon ndenge personnage na personnage ndenge azotambola na filme na mutu na mutu suka na ye tokomona yango. Donc mutu oyo lelo azokoma bafilme oyo lelo azali mutu oyo lelo soki biso bagéri Cobetox bafingaka biso lelo ozomona pelake mutu apelisi caméra abandi kofinga géri alalaka na ndako abien te géri kutu elongi mabe géri kutu mutu apasi na mokili koleka bato apasi nyonso ezali poto oyo ya kolobela madame Belleville poto oyo ya kolobela artiste sikoyo na kanda wana artiste na biso akosala makambo ya bien nde epesaka bandeko na biso wana kanda baya kofinga ntina babiso oyo. Parce que ceux qui n'ont pas de madame Belleville, je ne pense pas que tendresse alinga finganga. Je ne pense pas que Zuma, même na Ajibu, aza Ajima onangate, alanga zo audace wanate, naza kulutu nae. Je ne pense pas que Yagola lelo oyo lelo yako bisabso ki akanga nzoto. Mais lelo tozo apprendre que le kolo. Ceux qui peut bango na bangoe, pour le quoi peut bana makambo ya kowela, presa groupe WhatsApp kuna. Côté mususu wa escroquer bango mbongo. Mais bah Yagola o ba ya kolem suna ba TV ko finga ngate. Et les autres, bah on est surtout baleka na TV batanga ba komona baza ba sans impact sans idéologie. Ba kokate siko ba biso to ya kolobela artiste. Kolobela artiste qui para acheter. Kolobela artiste et qui para acheter. Ba opinion ya batu pe bon ndimaka yango. Donc soki biso lelo ba biso ba géri Cobetox papa kuluta famille bota. Soki nazo fingama ezali pona kaya madame Belleville. Yango nazo fingama. Soki nazalaki lelo na bike lelo nazo soi-disant na ngambo asila. Vous pensez que na famille bota ba ngaba no finganga? Ba ngaba no finganga te. Balinga ki ba no finganga te. Pona famille bota totele marate to ando fingana biso na biso ba otolobelaka ba artiste mais batu ba ene eloko wana eza banani eza ba tendresse ba Zuma ba Yagola ba Miss Lolo otiki artiste soki pona yo mona ka Belleville na sila baka na problème mo boye il faut yo ya ko fingela sila Belleville finga Belleville mais bokoma ti na niveau ya ko finga na ba biso batu tolobelaka bandeko yango. Ils appellent la bande de Souba Kokate, bah répondra bino, bah finga bino. Mais tel que moi je suis. Na waya laksaka qui était là, oh, tendresse, nazara naïe. Ngam na pesa opportunité na vie. Ngam na laksaye, ndeba ke na wester, bah remplir ça papier. Ponanga, grâce à nga, akoma kozambongo na poto. Grâce à nga, lelo na fula na théâtre, magana na théâtre bando yebete a joua wapi. Na tia na bolingo ba pomba et sila. Ce qu'on a vana na akoma finga nga pona guerre, madame Belleville. Allez, yango lelo na yako loba likambo lelo pona ka ba guerre oyo na bisala sala olobela mutu yo kasi soko olobela mutu mbongo mutu ana peso nde aussi ça passe nao et puis ndenge kuna boloba ki ba pesa ka biso ba $100 po dernièrement ba otoloba ba pesa gérer $100 pona bino boloba na Belleville bo finga ba comédien to loba te bino kasi so lelo bolobi ke gérer lobela sous Belleville te ngando bundela peka ba comédiens. Nando sa peka ba comédien oyo bino ba bakouk bozo ya po bon dénigrer bango nando telemela bino bon montrer bo ça lelo côté parce que nazala déjà mon lobeli ya ba comédien mon bundeli ya ba comédien mais koka moi lelo ndeko na biso bijou la reine koka moi lelo bijou la reine to kenena nous na histoire ya théâtre au bijou la reine na obeta ayebaka madame Belleville pour na grâce ya mutu entel mais bayebaka peka mutu
Pour na ka mutu ti. Nzambe po ayeba ke to po amilakisa ke azali. Po tozo douter trop nzambe eza batu mususu ba doutaka mais biso batu tondimela nzambe malgré to mona ka ete a existaka. Mais po asilisa tembe na biso atindela biso mwana na ye. C'est que Yesu mwana ayebanaki na sima tata. Siko boni na madame Belvi soka ayebana na sima mutu yo tangi kombo wana. Siko nenga oyebaki na sima nesko esali nini? Bijou la reine. Esali nini? Après oyoko bakisa bino souci na bino ezaka ke omoni nana condamné bandeko bazo ya kofinga papa le. Na kondima biloko bongo te. Mutu tant na ba keton ndima ba opinion batu. Papa le le so amoni ke na travailler ki na madame Belvi. To la travailler ki na Belvi le kinanga et 6000 sous te alongwe na ye. Oh, la vie continue. Lelo soki batu o bazo travailler na madame Belvi a Monique. Na o travailler sous nan de côté. Bino bozo zongo grave neni au moment oyo na ngambu ya bino wana. Lelo bo perda ba comédie combien de personnes? Combien lelo ba comédie baza sukulate ba lapa pena ba pupu na makolo ba rejouer susu na ngambu wana te. Mais kota la mutu lokwa Bijou la reine air hôtel sabiso ke papa ale muta memaka Belvi na groupe Simba. Oh, mais ça normal. Et puis pour mon ke makama solo zo beteza ya lukuta. Tango zo ba ke papa ale muta memaka Belvi na groupe Simba. A Simba ka na loboko Belvi azo nyokwama Belvi yebi théâtre te nde ya bonne président le meko zoyeko non, hein Bijou la reine. Belvi ke na groupe Simba comment déjà. On dit ko sabatu. Place on va tourner un film ya Major Zolo Zolo. Belvi on comment yo zaki mongamba. Yo zela ka ba so tableau boy ba coacher yo. Ba diriger yo. Siko comment yo lobake nga na yebaki papa le muta mema Belvi na groupe Simba. Eza problème te. Siko nenge sikoyo olobeli bongo ke papa le muta mema Belvi na groupe Simba. Siko il fallait Belvi asala nini po yo ondima ke mutu oyo asali boy po mutu amemaka na groupe. Niko Shege oyo achao na ba film ebele achako na film Yamado. Obo bimisaka période mo nanga na bimisi Yamado, bino be bimisi Yamado. Boyeba sort na bino. Yamado oyo jouera Yamado na Yamado o ngana na koma. Lelo Bijou la reine nini epesa makambo. Sikoyo yo otali sabatuke papa le mutu amemaki. Pourquoi boninga bo changer ba histoire boy? Donc il y a un contexte yo lobby. Ce que soit même qui est après. Au moins hein, ba émission besoin qu'on vendre donc tellement que ba payer sabino ba frais de registre qui a $50 ndé na yo kaka. Ce qui paye ba $40 aussi ici pe OK on va na bar ka tant aussi c'est émission wana o meli muso che ba lamba na ndako journée wana. Donc besoin ko teka kibo moto. Likola ba émission oyo. Donc eza passe. Ngai na koyebi sabino lelo Bijou la reine na kangelo au moins lobby. Alobi, Antalisa, c'est comme si on dirait Mongo ya bel. Pourquoi boya on la que Mongo ya Belvi a zo quelque part. Et puis a ça obligé kaka asunga nango batu po zo quelque part. C'est quoi ça dans ce pays Bijou la reine? Siko to ke na contexte yo lobeli wana. Mongo ya Belvi a zo quelque part na Kingakati. Nani Bijou la reine yo ke otikalo ke Kingakati te. Okenate. Siko tuna bato bakenda mbongo oyo zo asali la calcul ya Belvi parce que osali analyse wana ke mutu apesi yo pesa mutu ya munene pe ya kosunga bato toza ba kinwa to yebi o na yebi o nino zoloba pona timba koleka bilo no so timba na yebi oyo zoloba siko tuna ba komedo bo tuna ser nanga tete tuna ya Gabi tuna me voir même na ndeko na biso sila mbongo wana basunga nango bato nini po oyo lingi ya Belvi asunga nango bato. Au moins que bozolo ba makambo na TV oyo bo wana maîtrise nango te. Et puis ozo yako lobake YouTube obiso to yebi yango. Bijou la reine yo yebi YouTube koleka biso. Koleka nga. Non mama boti ko yako kosaka batu. Boti ko yako kosaka batu Bijou la reine. Ora ba problème ebele na nous faut résoudre nan. Problème est belé na no yo faut aussi ça ba problème na yo ya vie.
mais ozoya kaka na TV koya kolakisa obimisa leti mutu mabe obimisa mutu mabe pourquoi tout nyonso otu Bijou la reine akomosa les années nyonso tu oyo bola muzoba Bijou la reine s'annonça que na komi porte-parole privé et personnel ya Belleville Bijou la reine azaki actrice abandaki ko jouer tango andimaki ki porte-parole c'est ka santaki ki ko jouer za lisu e comme moins parce que so otali bano ba jouer lelo na bandeko ba jouer lelo ba na performance à makasi bandeko ebele ya mikolo bozo kolela na TV batiaka biso te bo répétaka te bo s'inspira pe lisu te tel que batu loko ba Bijou la reine je le dis en face sikoyo ba film ya Belleville eza ba film ya pata kunate ya kisakataka lingomba te so ba tie mutu c'est ka mérité à part peut-être bano bazo formé mais ero ba ko former Bijou la reine te ando sali sa batu ba 5 coupé ba 7 coupé non na lobi te ka sala kango mais na lobi ke soki bazo se documenter te soki bazo se cultiver te na théâtre na cinéma pe ya lelo et au sala ke ba Bijou la reine ba ibutu ba ke no lela ke ba tia ba on ba film te o jouaka nini en ce net moment pour ça na batu bazo pesa makambu na ki papa to pesa exemple ve na biso liandi velia so ba tie boy ba tie ibutu lelo boy ba beta baten o azo kumba famille nani lelo a sepelisa public donc il faut ba tia bino kaka bwana bino ba performance malonga te et jouer la malonga te et puis ça business na ye ana posa batu batala ba vie kota afuta batu aza na mbongo Bijou la reine eloko sala batata ba mama bandeko eloko sala Bijou la reine madame Belleville asilikela ye parce que nga ifona lo bango lelo nazo ba mama Bijou la reine boepo tanga yaki na famille bota parmi bato banoko soana bango pe bien eza penga et puis même na théâtre to ebanaki na Bijou la reine mais to bandaki ko s'approcher te ya ko vanda ko sola pena tamilai mais famille bota mto ya ko sangisa biso o ya koma ki porte parole pour amona ki performance a rejouer za sou bien te a se transformer a komi na ye porte parole privé et personnel. Alors, na kombo ya kena ko pesa ser na biso sila. Et madame Bevezaki ne sengo na ngote. Madame Bevezaki ne sengo ya kombo Bijou la reine na pesa sila te. Parce que ça madame Belleville ndenge bino bolobaka za hypocrite mais mukolo bato belé et puis na bato pe bavanda ne ba yebi. Ba kenda de ko balusa maloba bato ba double discours bato ba defa. Mais madame Bevezaki hypocrite te. Si la zande ko na ye akoki ko autoriser te Bijou la reine kombo yo pesa sila madame Belleville na sili kaka parce que madame Belleville ezaka Bijou la reine te eza bato ebele ye moko benga na bango pona makambu o bazo sala pembene bazo salir personnalité na ye artiste sera monique muto azo salir personnalité nanga muto a salir personnalité nanga na tia e pembeni ata zali fana musika o ser na biso si la loba ke akoko gérer ba fan te mais ba fan eza fan oyo azo bima lokwa Bijou la reine émission apesa artiste si la preuve année comment na ke comment on est choqué si la ti lelo Bijou la reine afuka man émission mais si la zong c'est la réponse ni na kati ya théâtre a jouer zong c'est la réponse au monique et ça la biloko musuto salaka o koma na ligne moko boye zone rouge mutako ko limbiso lisute mais soko taliba ibutu malgré na ebite so ba checker na film mais on mona que si la réponda ibutu te mais a réponda Bijou la reine mais lelo Bijou la reine y compris na bana o ba finga ye na ngambu ya ndeko na biso sila lelo akomi ko keva na kiti na bango asala bango be mission ngai o finga na komba sila na lo baka ne toto da kwa lo bakiti ale bo c'est là na ba plateau na bino jamais boza ba sans esprit parce que madame va telemela Bijou la reine pona likambu wana comment ko pesa o rolo beloko wana et puis eloko wana ko so en plein akomi ko lo bango na be mission ba leki musupe ba komi ko tanga ba kombo ba biso pe to lo bango pe ba gangela pe biso mais mutu na mutu même enkolo na ye mutu apesa ki kombo ezaki Bijou la reine ezaki biso te biso peut-être to soit ki ba blan
Ko gagne la pena ya makasi. Et puis mutu asala ke mission alobaka tangi pena komba ndeko na biso sila aza makolo boy. Boy bisanga na famille bote émission na côté vandi pe. Banda lingango lisute. Et le loko o bijou la reine alongwela o ya mona pena ke ndeko na sepela na ngote po lelo belvezo atome victime pona alinga asila makasi. Bato ebele lelo belvi azoboya po baolakisa lemsu baolakisa mutema mabebo pona sila baya kofinga sila na TV belvi aokabwana bango. Mais bino babakuko boza ba inconscient na ba fanatique musu boza ba inconscient bo comprendre te. Lelo bijou la reine a dévoilé yango na pesi défi ke vana suna kit awangana. Depuis kaka bijou la reine to a sauté Bible place aza. Depuis kaka bijou la reine a pesa sila kombo wana. Et ça, Madame Belvite, et ça même n'a pas été belé pe mususu. Parce que Madame Belvite, ça n'a pas fan na ye. Likola ba kanda, to likola qui jale la buzoba. O sala nenge ba serre na biso ba tete ba salaka. Na ba serre na biso ba yaga ba sala na plateau. À perdre, à bosali que Léona lobby. To lobby si ma lobby a outé kozala. Relation ben na Madame Belvite. A remis kolo ba n'importe quoi. Nde au mona bijou la reine a perdaka. Mais les loba biso mto yamba une émission. To babi misala ka e ba var. Nenga pesa serre na biso kombo et puis serre le loi boya pardon na ye. Oh toi comment osalo eza soni. Moi ça mbinga boya pembe boy. Osengi pardon ofukami et puis osali lisumu ofukameli muto amokili. Mais ozo courage avant na kiti pour le baketo saka na makambo akoloba. Okoloba nini? Bijou la reine ngana to ke matanga ya Madame Belvia Koufeli ba matanga bijou la reine osomona na matanga ba pesa ba tout frais de régie Belvika mabe yango bolinga bozwa Belvi bo kange na nenga butu akoma tipo na bino afutela bino bandaku bana bobota mibali na bino bazali batata ya bana bazali do Belvi zo charge na bino. Obi que somos aqui ba famille mo penande to mona famille tata mo maman ko eza servitude to eza nini ngana to kene matanga to zo frais de régie mu ko bisu kutunga sina bandai da ko kene na okende yako bezonga babi ba pesa biso mo eloko mais to ko landa mutu akufeli soki makamo na oloba na okosa na koya sikoyo ko expliquer bien na koya lisu ko expliquer pe na bijou la reine bien. Bijou la reine matanga nini oya bino batu bakenda opesa bango frais de régie. Belvi mutu mabe. Belvi azo sunga batute mbongo azwaka alinga okabola ngona batute eza obligatoire ya bino bozona kinga kati bosala nango nini. Combien lista kinga kati banda ko matina ba 500 personnes. Bosala nango nini. Eza pasi pona théâtre na biso eza soni. Komona mona mwasa pembe boy. Ajua banzonzinga kala. Les lois ça attend la belle n'a été. Mais on dit mara ko comme porter parole. Po o fefele lo comme le bana ngomba mongo. O kudi yangana ndenge ba kongo ba lo ba makujos. Mais les lois soko zwa ngote. To ko zwa ngote nini. Donc Madame Belvia comme moumbu ya batu. Donc e comme kaka na lobi na za famille bota adateka lobi na za famille bota. Belvia comme ko s'occuper na fuite lendaku. Achaye na filme, moi na beli babenga, c'est quoi ça dans ces pays? Donc, ils a passé. Soki aya ko kontrenga, bon soit même vidéo bo taguer bijou la reine. Soki makamna lobi ala kosi, na kwa ko beta siko pembe siko ya makasi, Nathalie Sabino oyo Madame Belvia sala pour la bijou la reine. Et puis Madame Belvia ndenge bijou la reine na oloba. Asali saka batu, asala ka chantage te. Alobaka te biloko ane bimaka ndenge nini biso moko na biso moko na milongoli te Jerry Kobetos lem soso belisa mwana Jerry Kobetos lem soso na programme ndaku Madame Belvia oleleli Madame Belvia apesi yo allez ok kobeta lisolo mo écoute Madame Belvia mutu malamu peut-être yo po beta on a lisolo mo bien lisolo tamboli ekei lo biso bozala relation na yete. Toi, tu penses que l'isolo n'a pas été rotika la té.
lisolo ya tendance ne bapesaka ye mbongo asala bagag alongo na kofinga bato pa madame Belleville tendance emone mutu abetango te lisolo ya ndenge bapesa ye garantie na kapela tendance emone mutu abetango Belleville asalaka émission Belleville ayaka koloba to ayaka koyebisa bato na ndenge asese po azwa nini sikoyo otala biloko babiju lorene bazoya koloba mpo babimisa leti mutu oyo bakoma olobela lelo mwana marie ya ndenga mpeta alalaka na lola akitaka na se awa Belleville nde abotami na sata Babylona to Benzeboul eza soni komona c'est le Congo qui perd komona baartiste aboye mais ntango biso tobanda kosala makambo oyo abino botika batéâtre bokota na polémique oui tokoti na polémique toloni mpe misisa lelo nga na bavideo ya ba 11 ans na internet 10 ans na internet boloba esu te ke otika théâtre te et puis natika théâtre te jusque là nga nasaka théâtre na muke o nzambe azopesa nga nazaka na scène batéâtre mosusu mpe babengisaka nga nayoki yango kaka bonabi te na oya te na visibilité na ndenge ya émission ya théâtre mpe eza nyonso tona so esangani so na joué na théâtre visibilité ozala te biso toakaka na théâtre mais babijou la reine lelo incapable ya osalisaka ta bagage ya ye production mais ta biloko azoya koloba aya lisusu nga na koya akofinga eza te ape parke eza te eza nde tozoloba noir sur blanc pembe nde ezobeta mawa soki aye kocontre nga nayebi ke chaîne wana baotalise babise tala kutu barépondre yo arépondre nga mpe soki naya korépondre deuxième version pena ya bien natalisa bino kosunga bato na vie eza mabe kosunga bato na vie eza mabe ye oyo aza moto akolobela lelo kovaa na kiti kolobela madame Belleville te oyo makambo azoloba aloba suke madame Belleville moto ayebisi nga nde ando asunga ye te tobanda komona o tobanda komona towana famille bota te tobanda komona te epuis ye mo mpe ando abeta masolo te po alakisa biso ke Belleville alingaki mingi koleka biso obosali ntango ando abeta masolo. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolandi biso na Vision Plus Télévision. Merci beaucoup na papa Kulutu Nabino Musuni, famille Bota, eza distraction te to laver batou parce que lelo muté mabe komi ya sikana sachet na kindoki. Alors to laver. Merci beaucoup na bana membre na so ya Vision Plus TV RDC. Bon continuer toujours ko s'abonner. Boya awa eza pena makamba théâtre to kolobela to koyamba pe artiste et comédien auto za relation bien na bango. Tokoyambela bino bango ba mituno bo mitunaka bokomona bango soki nzamba zongi te tokoya osala bino susu émission analyse lavage o eza lavage kombo émission eza tige mais lavage lelo to lavaki bijou la reine lobi to laver nani mafinga ezate parce que chaîne oyo basala nzambe batala kango ba politicien batala kango batebele batala kango tozo éviter pena mafinga ezala raté mais recadrage et OK ozanga te bye bye tokutana émission koya ciao.